Washington ezali kokamba lelo na visioconférence likita na bikolo biike pona kotala soki bobimisi bato na Afghanistan bokomi wapi mokolo moko ya mbona kosukisa mosala mwango. Ba ministre ya mambia bapaya ya Canada, Union Européenne, Royaume-Uni, Turquie, Qatar pe autant bakozala wana. États-Unis ezali kosala bolukiluki sima na frappe aérienne esalaki lobi na motuka moko efundamaki na kopusana na libanda ya mpepo ya Kaboul na ba explosif. Ba media Afghanistan elobi ete ba civil libwa ya libota moko bakufaki. Commandant second ya Légion nationale ya intervention ya police ya Kinshasa, colonel Polydor Kasongo akufi na masasi garde du corps na ye abetaki na bozangi koyeba. Garde du corps yango alingaki kofungola nzela na mobulu ya bakumbi tukutuku na ngaliema na Kinshasa.